cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée. Voilà, bonsoir chez vous. Je suis Barési Baza, messieurs les journalistes. Très heureux d'entrer dans vos maisons sans pour autant toquer. Toujours dans le compte de vous servir, de vous informer. Car je dis souvent, vous informer c'est un droit, c'est un devoir. Vous êtes obligé d'être informé par rapport à la culture congolaise. J'ai toujours l'habitude, je ne cesse jamais de le dire, de recevoir le musicien, le comédien, tous les artistes, donc tout ce qui concerne la culture en général. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir pour mon aura déjà bien vert, bien whisky et ça wow, par rapport à moi, mon neto qui s'agresse. Je suis devant la parcelle familiale de Herman Kassongo, l'artiste. Je lui salue depuis Montréal, depuis le Canada. Félicitations parce que tu as eu bébé précieux. Prince précieux, voilà. Donc, comprenez comme ça, il y a une fête qui se passe ici dans la maison par rapport à Coco. Parce que papa Bazali, tata, moi aussi Bazali, Herman Kassongo a honoré famille, a honoré madame, on s'en dit que moi, mon bali, a sali pendant que mi bal basala bébé à Botami. Pour le compte, car il y a reçu la information, on a des images, tout. Tout ça, il y a interview, il y a quelques comédiens, il y a groupe Congo. Et par après, tu as ambiance aux la famille pour que tu sois bien informé. Merci beaucoup, Naman Saka. Chief Nabiso, il m'a rebalancé ma image. Merci à ma partenaire, les Mamabidi Chikito, Yannick Chamba Godson, mon privé, Malik Arafat Malik, Boni Bassanga Willy Claude Djama prêtre. Merci à Pape Théo Mukenzina Nenga Kinto Zali, c'est bon. Merci à Monica Makambofi de disques, maman à Brian, bébé Seigneur, maman à Kenaya et puis Primayel. Et sans oublier Lina Foukia ou maman à Bracton et Rosala bien Blad Dindanda. Tokenango Bongo. Tous les gens interview, tellement c'est mieux. Mister P. Boni. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Internet, tout mais c'est des journalistes, tout ça, par rapport à. En fait, c'est ça pour nous célébrer. Naissance, il y a bébé Babengui, prince précieux, Kaninda, notre petit. Donc, le bébé qui vient de se naître. Babi Moukolobor. Dans Moukolobor, Moukolo Marambou. Donc, nous avons Simbisiko, bateau de commandement. Donc, voilà, bébé prince précieux. Voilà. Soyez le bienvenu, notre petit frère, notre bébé. Donc, Bissot va grand frère, notre limo déjà trop. Voilà. La raison pour laquelle tout ça a une résidence familiale, il y a le président M. Herman Kassongo. Donc, c'est juste pour célébrer ce jour. Voilà quoi. Donc, merci beaucoup, Mbikila. Dédicace, c'est ya. Voilà, Bitou Moulumba. Bonsoir. On va la coca. On va comer la coca. Cadre bébé à Botami. Félicitations Daddy. Maintenant là tu es papa. Babota kaka. Responsabilité Bakissa Milisou Yamakas parce que groupe Congo. Responsabilité tu as ça à charge à Makas déjà. Mais ce que Bakissa Milisou mon corps. Responsabilité na bandango kala. Et babanyora pas pressé. Donc, félicitations à Daddy, précieux Kanina, mon amour à Botami na bangé, bébé y a maman bienvenue à toi bébé. Pamboama, zala bénédiction pour nos parents na yo. Donc zala donc bani belé succès na vie na yo. Donc oumela, zala ko la Moïse, zala ko la Pharaon, je te bénis dans moi na biswa pour pamboli. Voilà, c'était là Bintou Moulumba, Fego Samba. Un mot par rapport à bébé précieux. D'abord, merci Barési Baza. C'est-à-dire prince précieux Kaninda. Et un droit. Non, et un droit Botami. C'est-à-dire Moutou Oyo Arodon Yéwanaye. C'est-à-dire te souhaiter bienvenue au monde. N'a pas molli. Je n'ai pas trop à dire, donc je suis émotionné. Comprendre non et c'est ma femme la pambolio la petite tata no moté hein c'est pour ça la vérité non dans la station Herman Borabe Maka son ya solo to le côté ko na komi papa père presse que bali fanta aux alokuta fa botami le 1er avril jour à l'obeka que ba aux alokuta do faut l'année la côté wana tout babota en Afrique baraba mignon précis à fongolé le mois d'avril le 23 avril pardon je salis à Janoma Sakana sur ma caméra c'est-à-dire quoi bon comprendre mamango
La confiance du chef a botama le 12 avril. Moi, on a liboso botama en avril. On a suivi wana. Barezi Baza botama le 23 avril. TK, un mot par rapport à Ouais, merci, messieurs les journalistes. Barezi Baza. Vraiment. Yaroloba. Patron Hugo, je te salue, place aux alliés. Moi, Mouki Yaroloba. Petia Botami le 1er avril. Jour ya Oko Sabagi. Mais je ne pense pas, moi, il y a président Manka sur Oko Samo. Tara Petionga Boga. Petit prince précieux. On a Bamba Yoko comme superfi, petit superfi. Et Rabo Yagi. Par rapport à Mbetali. Nadar. Nanenga Charura. Nadar Lobina Loba. Charura. Narutu Nabino. Nadar Jonker depuis Turquie. Merci beaucoup. Ouais. Mon pote, malgré notre bando. Il y a 3 personnes. Il y a bando dédicacé, mais mon pote Nadar. Joker, il y a plot Tindagi na Turquie et Komaki Bakenzo ya Mongolati. Master, merci beaucoup. Nadar. Nazi ba plan. Bakenzo ya Mongolati. On a bino misatu. Boye misé ya ngapeyat. Muta Turquie. Nadar. Li passe na ngai. Nader Joker, c'est-à-dire Barezi Bazaye. ACP là. Merci. OCP déjà. Merci, la Seki. Donc, continuez. Voilà. Donc, tout le monde peut Bamsou Bazar. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Un mot par rapport à Bébé Précieux. Bébé Précieux a la bénédiction. Pour na kaba parenté, mais pour na pébiso bayaya. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, un mot par rapport à la naissance, il y a Bébé Précieux. Ah, merci. Bébé Précieux, toyambi on esengo kande bande kono su balobi ozali pamboli ya papa katena mama na biso baya na yo otoko bakana Congo donc yoka yo ye na mokili donc to sepele makasi toyambi yo merci. Merci beaucoup. On continue toujours singananga ya micro. Bonsoir. Bonsoir. Un mot par rapport à Bébé Précieux. Ouais, premièrement, Bébé Précieux, soyez les bienvenus dans le monde Oyo. Donc, on a bébé na biso azale kinangai parce que papa na yaza papa na nga azale kinanga donc azala bénédiction pour na groupe na biso groupe Congo. Mais na soleil le mot bon président et tant que parce que on a ancien parent. Donc, président, il faut tout cela vraiment bien pour le bébé précieux, pour le mambo, l'action technique, il faut voir moi. Donc, c'est ça. La belle ambition, c'est l'écran, c'est ça. Merci. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je pense que combo de Jésus Lobanioso, Azalara apprécié pour Nabiso Nyoso, to fêter avènement Nayo. Oyena mokila makambo mena yebi ke kombo no kolongi sona makambo nyonso. Merci à trop. Kombo wana esala e memayo parcours no nyonso na mokili kombo wana esala ka apprécier. Voilà, merci beaucoup. Voilà, le temps pour moi. Toko t'appelle Nenga Kati, Tozo Apenza, Maramuni Nero le Grand Kati. Je pense également à Blad Dindanda, le bourgeois. Coco. Bonsoir. Bonsoir, on a vu Eh là là. Voilà, à tout ça, pendant la résidence familiale, il y a Herman Kassongo. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Voilà, est-ce qu'il faut se présenter pour la famille Zagaya? Beaucoup de gens ont Katikati. Tout solo là, pour arriver à Bébé Précieux. Beaucoup de gens qui étaient au Kabaté. Voilà. Donc, très chers internautes, donc, à la résidence familiale, il y a Herman Kassongo. Boyambi arrivé à Bébé Précieux. Eh, chevauchement, c'est mieux. Oh, tantine Clara. Tantine Clara Kapuya, Kaninda. Et c'est un kosakana. Tu as mis bébé la biso maboko polele. Nzambe nanga batele bisika zali tala kaka mosika na misu pembe na mitema. Donc ya kolobeze ebele émotion na kolela pe ata pona sengo na zana ngo mais nzambe nanga za lokumu na sepe bébé nanga kitoko makasi. En tout cas papa ngala za vraiment heureuse. Ne ozomona nga boye. Tata mwasi ya bébé précieux canadien. Tozo sepela makasi po bazana bango ebele mais tala kasi ko ya Canada.
yango esengo eza makasi toza vraiment émotionné moye naloba mingi eza te mais esengo ka babizu esika za Voilà, tu veux continuer? Ok, nga naza tata mwasi en fait naza tata mwasi mais naza pe en direct maman ya kasi ok naza pe tonti naza koko naza pe tonti là ok comprendre nga directement tu parles bien ma soeur continue comme ça Bonsoir. Je me présente d'abord, je m'appelle Odette Kaninda, la petite sœur propre à Herman Kassongo. Donc je suis très heureuse parce que toujours célébrer la naissance d'un nouveau bébé dans la famille Kaninda au nom de Prince Pressé Kaninda. Donc je suis pas fière mais je suis très fière de toi mon frère. Donc félicitations à toi, merci. Voilà. Qui encore eza nga grande sœur Herman Kassongo. Donc après ngai après nga nde ye nabengake donc la message akobenga ye mwana nga liboso donc aboteli nga mwana mibale esongo eza makasi babizu ebele mpo na bango Veronika Kaninda naza tata mwasi ya bele précieux naza na esengo makasi ya mona comme bébé biso asika botami na Canada donc naza esengo makasi place na babizu ngai naza tata mwasi apprécié ngai yaya na bango nyonso ya liboso moya kombo na ngai Kabedi Julie nasepeli makasi ngai napesaka nzambe lokumu kaka mpo asali biso ya kokamwa kopesa libala kopesa mwana eza pamba te eza ngolu mais yango wana nzambe azwa lokumu comme conseil nini tant que yaya oyo okopesa Herman Kassongo parce que bana bayaka na makambo ebele Herman azalaki kaka garçon normal mais sikoyo akomi papa akoki se comporter ndenge nini étant que parent parce que yaya yo déjà ozala parent bana bazala makambo ebele makambo yaka ebele il faut échanger badonner ebele okopesa conseil conseil na opesa kaka azala motema makasi bana bazala bakapusi ebele mwa fièvre ekozala mwa kolela na butu babanga te eza nde mwana azalaka mwana mpo aévolue ifo asala bakolela banzoto akoyoka bien te ya kobanda kokotungisa kolela na butu kotungisa me bazala motema makasi babanga te eza mwana mpo mwana kola ifo ezala tukwama makambo ya mike ezala. Merci beaucoup mais étant que baluba boroyemba nzembo nini ndenge mwana ye boye abotami akoti lisusu na kati ya famille Kaninda mwa nzembo mwa ya chuluba nzembo moko ya chuluba kaka kaya chuluba kaka parce que mwana azalaka bénédiction twasakidila Yesu twasakidila Yesu twasakidila mukalenga twasakidila Yesu twasakidila wala peseka nzambe merci kaka ndenga chikoyi déjà twasakidila neza merci voilà merci beaucoup mais ba fufu eza na mona ba fufu te c'est bon l'accent ouais loso eza loso abula ngane na lambi tata mwasi na lambi la main d'or ngane na lambi loso ozo filmer pe loso papa après wala tona nini musunyantaba mais etikali muke eza na basali basi ba servir bokoya awa na basali tout servir mususu bato supe libana bazolia déjà ezalaki ebe totobomaki ntaba mobimba taba bomoi mobimba bavive fo mpe ezalaki yango oyo soso eza awa ya kokalinga eza ebele mpe mosusu bato libanda bazolia déjà eza teke ezalaki moke eza déjà ebele mosusu eza libanda fufu mpe yango oyo awa rapport baluba mwa buku la voiseka ezangaka te yaya pondu eza te pondu nde ezangi po talaka fete tolingaki te osala mosala te tosali pondu pondu eza te ka lumbalumba lumbalumba oya boye eza na baposo
na makila ntaba wana eza poso ntaba poso Voilà. parce que lumba na kati na mafuta mbila bomoni wana poso makila ntaba pe mafuta mbila na ndenge ya mboka na biso na lumba na kati poso lumba eza pe na Ouais. Voilà. Pour un bébé, hein? Pour un bébé, précieux. Prince précieux, Kaninda, na Canada. Et Sengo ya trop. Taka moi na mibali la famille Kaninda, ya mobado. Pour biso ba ba to bota bana. Mais bana mibali, ya mibali na bota. Aboti pe na mobali, en tout cas c'est to bota bana mibali mukie. Mais ça va comment récompenser biso to bana mibali ko bota bana mibali. Donc Sengo ya trop. Voilà. Oh, tout à moi si propre, hein? Claire Antonio. Bayebi, mosika na miso pemé na mitema. Mabila mo eza ya yo. Voilà. Donc, comprenez comme ça, c'est l'ambiance qui règne ici. Ah. Voilà. 9 mois. Quand tu es dans la maternité, robot est pété. Et ça, Libanan Gouba, tu bilama wewa. Wewe mwikala mwabe bilama wewa chena manchiku kwa internet bilama wewa chena manya tonjali ni blandila munema na mon peno za ne sengo makasi na koloba nini ona koloba nini ju mobile sika misu pembe ona zana ya tata mkola misu ko miruja si akoli na zana pesa ko mwana mbali nanga sika bilama yo pardon ngala na ebitelo bana chiluba bilama wewa bilama Chena mumanya to mana. Yamba tamanze momoro ya chiluba ndenge beba yebo. Zandu wa mujulu. Sangako ya menasange. Sangako ya menasange. C'est la mienne qui gagne ici. Sangako ya menasange. Sangawani wako ya menawe wasabe. Sangako ya menasange. Sangako ya menasange. Sangako ya menasange. Sangawani wako ya menasange. Voilà, comme ça, c'est l'ambiance qui règne ici. Donc, nous sommes en direct à résidence. Il y a Herman Katongo. Rapidement, parce que le temps nous fait défaut. Nasepeli makasi naza tata mwasi ya mwana naza na esengo makasi mwana ngai malgré za musika mais tozane pembeni ya mitema esengo makasi talaka tata mwasi ya docteur na santé publique nasepeli makasi bambote bele ba bisou na bino ngwana ngwe. Voilà. Qui encore? Je crois que c'est fini, c'est bon. Voilà. Moi c'est Gaël Kaninda. Nebo na mo tena alibate esengo. Esengo eleki makasi nebo na kumtata mo sabana. Eza facile et puis ça même tout sauter. Nebo atra mo na na esengo makasi na mo tena alibate ya alibate mingi na na émotionné na zabu na ko alibate. Esengo kaka. Merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés presque à la fin. Donc bon mon pena. Ah, moi na suka. Voilà, donc Ayoki Nesoni. Donc Tobimi Nabiso. Voilà, donc Bomoni Penda, ambiance et régné na Katiwana jusqu'à l'extérieur. Ouais. Le bien ma banga il faut la boire. Boire rapide, boire trop la soka. Ouais, na boire qui au masla na ngai na dar joker depuis Turquie. Mon pote. Bakenzo ngo la taraye au moko. Non, Bakenzo mais na dar ba rezali Bakenzo. Le 23 avril c'est mon anniversaire donc Jigel Mobondo mon pote, mon ami, moi la maman là je te salue mon pote. Jigel Mobondo, Vanessa Litongu depuis États-Unis. La famille Biki là je vous salue. Bah, je crois que tu t'arrêtes là. Ouais, je m'arrête. Merci. Voilà donc c'était juste l'ambiance qui est en train de régner ici dans la résidence familiale de Herman Kassongo. Herman Kassongo, moi également, mon ami et frère, je te félicite et puis beaucoup de courage au commis papa et ça allait vraiment bien. Merci beaucoup à Mansanka qui était derrière la caméra à la prise de vue. Merci à Franklin Bissilou Franklin, à Tambolana Western Union na poche. Pourquoi pas penser à toi, Nanataka, Malolo Maloris la Congolaise, Delphin Kabouikou Delphin, Boni Basango, il y a Angelo Kabouikou, clin d'œil spécial à toi, il y a choisi ma tata Ange Céleste. Je pense également celui qu'on appelle Jerry Zingala, mais en fait, tant Jerry, na bandinga ba Turquie wana sala rande to yokani ro sala grand bien.
Blad Dindanda, les bourgeois, je te salue. Vous êtes tellement nombreux à me soutenir. Le 23 avril, c'est mon anniversaire. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Si vous avez aimé cette émission, partagez-les sans oublier de liker et puis jetez votre commentaire et au sala bien. Montréal, Herman Kassongo, félicitations. Merci à mon papouche Gilles Moinamput, Yaïguet Kamaz depuis Montréal. Merci à général Def de Fao pour ça bien. Quant à moi, je vous prends congé. Je dis merci encore à Succès Kassongo, Willy Claude Djama, Roby Wemba. Vous êtes belé, Thomas Mbouya de London. Je vous aime. Merci beaucoup. On vous dit bye bye. Bon, ça peut bien se régner quoi. Mon cœur se réjouit en toi, éternel. Jésus, ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus.